thématique principale d'aujourd'hui avec Maman Israël La Joie, la sexologue la plus expérimentée, la plus renommée de notre pays. Car à Nenge, Balami Bali, Bokatara pour une avenue chaque jour à 0h, Wana, Pobolanda, émission Bolingara Mingi, émission Bametu Nabino, émission Bamarié, émission Yaba responsable, espace Maman Israël La Joie. Je ne suis pas seul. Comme vous le constatez, Naza accompagne toujours la concert la Rose Oyo. On m'a partagé les plateaux que je salue, la Rose Bonne. Bien Yannick Kaboué, ne peut s'imboter pe na balandinion so ya espace hein, espace Maman La Joie. Vraiment vous a toujours branché, vous la connecter, balobi maeza ngate mupandi ka ndeto lobaka so ki moi ponye yibio, ozu moi mayo sokoli moi elongi. Po o rater makambo lelo en tout cas balobi état actuel ya chombo. Il y a tout vraiment vous a branché, vous a connecté, benga voisin, yebisa émission yango et bandi vraiment vous a toujours branché et surtout sans oublier babi émission o eza pour na bana mikete o nyo ça moins de 18 ans ata la émission et asa la permission à la émission donc voilà. Papa, maman, bomana bana parce que cette émission ne l'air concerne pas aux amis, émission Mikolo, émission Bamari, émission Bandego, donc voilà, tout ça, Maman Israël, la sexologue que je salue, Mbote Maman Israël. Mbote Yannick Kaboué. Bonne santé, bana mbaya bazolanda partout dans le monde, bonne santé, bonne maramune. Gaye yo na ngolo nzambe. Ok, Maman Israël, par rapport à la thématique na biso ya lelo, état actuel ya chombo ya moto. Vraiment ya ngonde toko lobango tout au long de l'émission na biso na éviter par rapport à la thématique oyo état actuel ya chombo ya moto. Yo nous ali sexologue biso tozara ba pandisango olingo lobanini par là. Lelo na sepeli kolobela état actuel ya chombo ya moto. État actuel ya chombo ya moto. Ce qui tozolobela état actuel ya chombo ya moto c'est que état ya kalape ezalaki. Chombo na yo na tango ya kala ezalaki ndenge nini et puis sikoyo chombo na yo ekomi ndenge nini. Tokolobela ndenge ezalaki na tango ya kala, tokolobela pe na ndangu na ndenge ezali sikoyo bien aimé ndenge ozolanda émission. Chombo ezali partie intime de l'homme. Kokanisa te ke chombo ezali téléphone. Maman za ko réparer ba téléphone na zana problème écoute oui. Biso tokode yango na kombo ya chombo. Donc ce qui tolobeli écoute tolobela nde chombo oyo ya otozolobela. Ce qui tolobeli crédit tozolobela elingi ko bate chombo kako tozolobela. To ce qui tolobeli batterie faible nyonso wana tozolobela tozokode ba langage pona ko éviter bana mike. Émission na biso eza émission ya bana mikete, eza émission ba mikolo pona ba chambre parce que na kati na ngo tozolobela ba rapport sexuel, tozotalisa toza ko enseigner ba couple nyonso kati na bolingo na bino ndenge ni boko salaka ba rapport sexuel na bino. Yango to sengi na bana mike balanda émission te. Tozali ko interdire bana mike émission na biso parce que eza na masolo ya ba mikolo. Eza émission ba mikolo ba o basi ba bala bo bazali déjà fiancé parce que ignorance le cas kindelo ba mabala ekufaki ba fiancé ba bala ni kalate libala ebebani yango wana nyonso wana ezalaki kozanga koyeba yango nde ememi batu bakende komela ba bombe na ba whisky na ba zododo batu bakei komela biloko na ba agene kozanga koyeba oyo ememi batu na ba stimula ememi batu na banzete lelo yo to ya impuissance sexuelle, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle to wana emati na ndenge moko akosakana te pona kozanga koyeba ba o bayeba ki ba bateli ba chombo na bango très bien ko banda bo mwana ti lelo ba bateli yango likolo ya ba conseil ya Maman Israël La Joie. Parce que bino moko boye binga wa bino Maman Israël La Joie na bandi côté ya bino makambo ya boye lelo te ba oyo bato sakangai bazali na botosi bazamba chombo ya kitoko kasi ba o bato sakingai te likambo te parce qu'il n'est pas trop tard landa émission na boke binyo sopo yo pe okoya kozwa ba vivifia na yo pona ko vivifie chombo na yo. Voilà, merci beaucoup, toujours Koba. Maman Israël La Joie par rapport à la thématique au état actuel à Choma Moutou. Yonde aux sexologues, yonde yambara patient, au yambara la mibali constant nous sali na bachombo état bachombo ezandenge. Bon, bachombo comme na état moko critique hein.
surtout na ba oyo bayena nute ba chombo vraiment ezo souffrir na kati ya mabala pe na kati ya banzoto. Omoni na moi mwalelo yo soki okutani na mobali oyo ayebi ko soigner chombo na yete yeba toza na passe. Donc mobali ayebi ko bongisa chombo na yete azali ndenge moko na mwasi oyo ayebi ko bongisa nzoto na yete. Parce que nga nayebi ke mwasi asalaka tout mobali ayoka ye elengi. Mwasi asalaka be exercice ya kobalola loketu. Mwasi abongisaka ordinateur na ye na ba vache to mari o to saka wana bien aimé to base belé o ba bongisa banzoto na bango na vache to mari bazalaka goût na mabala na bango. Mwasi andengo na mobali po atika ye za problème kisi na ye ezali komi bongisa ndenge moko pe na mobali ndenge na yebisaka bino bien aimé batu mususu ti lelo bazali koyoka soni pona kobongisa chombo. Soko kutena mobalo ayoka kasoni pona kobongisa chombo yeba koza veve vivante na kati ndako po chombo eza eloko baliesa kango. Eza eloko ba vivifiaka yango. Kasi tozolo ba félicitation na mibali nyonso oyo ba bongise na kabasi na bango chombo. Oza kobongisa chombo elingi ko bate liyo lingaka mwasi na yo. Koma yo kotika mwasi no yo bongisa chombo te pote oyo akendeki kobongisa chombo akamata mwasi na yo. Tango oyo akendeki kobongisa chombo kokamata mwasi na yo. Eske okozanga mwasi wana te papa? Okozanga ye tala na Brazzaville mwana mwasi moko ya Brazzaville akoki jamais kolinga mobali oyo ayebi makambo kobongisa chombo te. Na Brazzaville mobali ayebi makambo kobongisa chombo te basi bazaka distance. Oyebi soko pusali pembe na mwaso lingozo na rapport sexuel ba caresse ko pese posa makasi. Mais soki soko chombo na yo ezo sala te yeba ke akotikala na nini na posa. Okomona koloba mobali openza nde na monela ke na kanitsaka ko sala nga bien. Mais nzoka nde chombo na ye ebeti pan sèche. Nzoka nde chombo na ye ebeti éjaculation précoce. Nzoka nde chombo na ye za na taya muke mukuse. Okomona mwasi akomi distance. Akomi ko ba non. Parce que za na mwasi mususu na vie na ye azoluka choix. Nga na yebi camarade nanga moko. Camarade nanga wana mukolo akutana kana chombo ya choix na ye. Nde mukolo akangama kana mobali wana. Kangama na mobali wana po alobi nanga mama Israel na kutana na chombo ya choix nanga. Akute na chombo shwa na ye. Chombo ya luka kana vini alobi banda kolinga. Na tikala kokuta na chombo modelo te. Na mona chombo modelo te. Lokola na moni chombo ya modelo na kopusana. Na kokende musika ya chombo yo te. Achie mobali lito iti mobali abibisi mbongo abali ye. Babalana. Bakomi na bana 5. Nikolo yani abingana kokende musika chombo te. Amata akita ngai nde nkolo chombo oyo po deja nazana kati ndako na ye. Ngana kotika chombo te alobi o eza chombo ya vinanga. Alo bien aimé eza na basi mususu lelo yo akuta na chombo ya vina yete. Kasi mukolo yako kende kokuta na chombo ya vine po yo olingi na yo ko négliger chombo bien aimé papa. Chombo baboko la kayango. Chombo baliesaka yango. Chombo bakubisaka yango. Chombo bamelisaka yango vibration pote ebeta baku ebele. Et vibration wana ezali vivifiant. Eza vivifiant moko munene pona mibali nyonso. Pona mibali nyonso. Tozana vivifiant simple pona batu nyonso mais tozana vivifiant nani vibration plus pona ba marié. Pona ba marié. Ezana ba marié mususu asi akoli mingi ko éjaculer ekoma passe. Soki a éjaculé boye okomona ebimité mais marié ya ndenge wana. Est-ce que okoki kozanga vibration na chambre na yo? Na chambre na mbetu na mutu ya mbetu il faut vibration ezala wana. Ozui ver moko ya vibration omeli. Soko sali rapport sexuel ko verser bien penza. Et puis okoyoka pe posa okoyoka posa koya bandeko. Bien aimé tongo ekotana te sans que chombo etelema. Mais lelo yo ebele batongo etana mingi. Butu mobimbati na tongo chombo etelemite. Butu mobimbati na tongo chombo etelemite. Mikolo na mikolo sanza mobimba sanza mibale misatu mine mitano chombo etelemika kate. En tout cas tozo ko boya makambo ya boye
na kati ya mibali ya Congo. Pourquoi? Parce que na kati ya mibali ya Congo ngai mama Israël a jona si na découvrir ba vivifiant o ezali ko vivifier banzoto ba chombo ya mibali nyonso. Lelo yo ko bimamboka okena mboka mopa okozo ba vivifiant wapi? Parce que bato ba mboka mopa nde bazo ko luka vivifiant awa epananga. Ezali découverte nanga na découvrir eloko moko ya mutuya oyo mutu moko te atikali ko découvrir ngana si na découvrir ango. Lelo soko zo mona ba marié belé azalaki na yasta mususu sa komaki mubange me ye wana bandi kozonga jeune ye wana bandi kozonga kitoko ye wana azongi si force nyonso nzoto lokwa papa moko na musala papa na déjà mai nyonso nzoto se kaukaki eza na maboko eza na matama eza na makolo mai ya nzoto saki nini ekaukaki konuna ese saki nini ebandaki kasi likolo ya vibration papa na musala bato bakomi kotune mais ozo rayonner boye ndenge nini yo ozo koma kitoko boye ndenge nini ozo sala nini eloko nini oza secret no eza nini outi pe poto te mais nazo biso ke secret na ezali vibration mobali ya libala akoki kozanga vibration na chambre na ye ata moke Merci beaucoup, Tozo Koba. Maintenant, on a affiché sous le bas de vos écrans 089 94 42 825 090 743 22 25. Tozo Koba, l'émission La Rose à vous. Ok, merci beaucoup. Nabalandi Nabiso, vous avez toujours branché. Bolanda. Vraiment, bakaepe, hein. Pour notaka moko simana mususu maman outi koloba ke ba chombo ya ba jeune garçon eza na itamoko ya bien te. Est-ce que maman et ba chombo ya ba jeune garçon ya lelo to ba papa et ça c'est l'une des causes où ezo sala ezo mema échec na libala échec à makasi okotala jeune garçon otalien elongolobi te azali na vibration mais tango akokoma liboso ya mwasi na eboye vibration ezate vibration ezate tango kotala mwana mobali wana otunienga na posa toujours question yebisanga biloko liaka na vie na yo akotangelo bakomba biloko aliaka ko okotikala koyoka tangelo atakomba vivifia moko te siko tango banda kotangele bakomba biloko yako ko liaka par rapport à taille na ye na âge na ye na poids na ye wana na linga ngote liaka ngana liaka wana te me yo liaka ngote siko chombo na yo ekolia nini esengeli kolie sa chombo yo li ozolie sa chombo te baninga bazolie sa chombo me yo ozolie sa chombo te na ba papa mikolo baza kolie sa chombo me yo tina ajo oza kolie sa chombo te bon sikoyo mwasi na yo akende kolinga tata ya 70 to akanga makana yo mutoza jeune garçon me ozangi vibration eza pasi parce que ndenge tozalia wana kati ya mukili oyo chombo na kati ya nzoto mwana mobali ezali lokola mwana na kati ya libumu ya mama tango azali kolia na munoko mwana azali kolia à travers les cordons alors chombo na bino ndenge eza wana ezali kolia à travers le veine eza na biloko oyo mwasi aliaka soki aza na zemi eza pe na biloko topekisaka mwasi na tango azemi lokola mwasi ya zemi nga napekisaka mwasi ya zemi pilipili masanga mbisi oyo ya poka po bato mosusu oyo te ekosala eloko te poka so ozolia poka yo komona ndenge mwana kobima na maladi ya pema mbiso asala nalinga mwasa zemi ali yango te eza na biloko ebele topekisaka mwasa zemi eza na biloko ebele pe tolingaka mwasa zemi alia po mwana abima na libumu na eta moko ya malamu nalingaka mwasa zemi aliaka bamabele te nalingaka te pe nalingaka te mwasi ya zemi abokola ba infection na malaria na kati ya nzoto na ye alors yo pe mobali chombo na yo oza na biloko oyo kokoliaka pe eza na biloko oyo ebebisaka chombo eliaka na nzela ya misisa me yo ozozwa chombo bandi koliesa yango banzete nala biso chombo eliaka banzete te chombo eza na bilia nango eza na bilia oyo nzamba asala mutu na taille na ye mutu na poids ya nzoto na ye
pe mutu na âge na ye mutu na organisme na ye parce que ba organisme eza différent ndenge tozovanda na kati ya mokili eza na mutu mosusu aza na diabète eza na mutu mosusu aza na tension eza na mutu mosusu aza na bamaladi moko boye bamaladi ka ndenge ezala bamaladi moko boye alors mutu ya ndenge wana ntango akoya pa na yo aye oyo mama tshombo esala te siko ngai ntango siko na komona ke yo ozoluka nde tshombo ebonga sante no wana nzoto no wana eza na biloko oyo yango elingaka eza na biloko mosusu oyo yango elingaka te bien aimé yango bomonaka nga nalingaka boya sur place nga nazali soko oye il faut ngai na examiner yo ezali mpe question moko na lingi notuna mama parce que lelo ekoma na bana mibali mpe mingi amonika moninga asala eloko wana mpe esimbi aye apesanga yango nonga mpe namela or que azoyeba te ata na bamafuta ya kopakola bana basi ebele na mibali ebele bakei kopakola bipakola okomona ntango amoni moninga na teinture ya kitoko opakolaki nini yo opakolaki nini yo bien aimé mafuta oyo moto akoki kopakola sans problème esengeli mafuta ani ezala kaka vivifiant mais mafuta wana soki eza nango vivifiant te bien aimé ntango kopakola yango na oyo alakisaki yo na yo bokobeba kaka bokobeba oyebi ngai vraiment nazokumisa nzambe nalingaki na bunga nzela mwana moko afami kaka angalingwa aye kozwa mwa mafuta ni apesi ngai motema ezoboya motema ezoba ngalanana nangala boye bandeko tampo yaki kobima nga bandeko na ngai na ye moko mongali ya liboso nga nalulaki lelo soko otali ye mawato akoti suki soki nazalaki mama pe otente nde lelo okokotala elongi na nga 2 fois te ansambe kolo oyebi nazoyebisa yo bipakola na yo bilanda oliaki nini zwa eloko boye mela mikolo ozotelemisa tshombo mingi bakufi likolo ya bimela mingi bapike bacrise mingi azalaki na maladi ya cardiaque te akomobela motema mwana mobali abongi na maladi ya motema te mwana mobali ezala estoma kaka oyo ya estoma nasepelaka nango na nzoto mwana mobali te libumu pasi kaka oyo ya libumu pasi oyo na mwana mobali nalinga yango te na bamukongo pasi non en tout cas mwana mobali akosupporte biloko ya bongo te yango tozosenga na yo batela nzoto toza na posa oumela mingi na kati ya mokili ya nzambe ayebaki pourquoi asalaki ke na kati ya mokili bato fo bazala ebele mpona nini po mutu na mutu aza na mosala oyo asalaka na vie moninga azosala oyo kuna azosala oyo aza na besoin moninga oyo aza na besoin moninga lelo oyo soki yo oza te na mosala oyo osalaka sikoyo ozomona te ke eza perte na vie eza perte moko monene yango tozosenga na yo papa tika bimela tika bisalasala mpona tshombo na yo benga na lombango na 089 94 42 825 089 94 42 825 soko bengi ngai yebisanga eta ya tshombo na yo ezalaki nango kobeta ntango mosusu 5 coups oza kobeta 5 coups osutuka boye otikali na 4 coups osutuka boye komi 3 coups osutuka etikali 2 coups ebandi kokoma 1 coup deuxième coup difficile osutuka boye kotikala 1 coup wana osutuka boye komi ba panne sèche osutuka boye tshombo ekoti koma yo koyebisa ngo lobi te mama eta actuel ya tshombo nanga tala tshombo nanga liboso ezalaki boye te mama tala tshombo nanga ezalaka monene mais nazo comprendre te tshombo nanga ekondi mama nazomona tshombo oyo kobandanga na kola tshombo eza kokola te nazomona lokwa nzambe akelanga boye bien mais nzambe akela mutu na tshombo mukete bakoso te tshombo ya moto ebebaka na maladi ya biabia ntango mosusu obelaki biabia na kati ya libumu mama na bino ntango mosusu biabia yaki kozwa osi obotamaki yango wana tshombo ekolaki te eza na babiabia mosusu eza kozwa mutu asi akoli na tshombo ne ya bien tshombo basi balingaka asutuka boye ebandi kokonda kokoma mukuse bien aimé lokola garçon moko mwasi na ye ayebisi alobi tshombo na yo ekondi azotya tembe mwasi alobi
nazomona chombo na yo oyo ezokonda mobali asiliki alobi kobanda lelo komona yango mpe lisusu te okomona yango lisusu te akomi kolala na pantalon yo komi kokritike chombo na nga yo komi ndumba na kati ya libala okende komona okei komona bachombo mosusu okende koloba na nga te chombo na nga ekondi ngai moko mokolo nzoto namoni te yo nde okende komona kobanda lelo nayebi si yo peti okomona su chombo na nga te na su chombo te mobali akomi kolala ka na pantalon mobali akomi kolala na ceinture mwasi atabondele ndenge nini mwasi akokotisa loboko mwasi asimba chombo te soki akangi mwasi akotisi loboko lera kokanga loboko wana na kati ya pantalon loko abuka yango te tika na kosimba susu te kasi mais mobali wana yebaka posa nzoto moko mosusu ayoki posa nzoto ake kokuta na mwasi ne ya kala bazaka na petite wana kala sikoyo azalaka chéri ne mwana mwasi wana le bango babimi na mwana mwasi wana bi me chombo na yo ezaki boye te nga ndenge nayebeli chombo na yo boye te chombo ezaka boye te aye kosutuka aye siko kopesa mwasi ne ya ndako raison alobi na nga mama Israël mwasi na nga alobi na nga ke chombo nge kondi na ndimeli ete na ye kondima parce que chéri na nga moko ya kala nabimaki na ye pa yebisinga kaka bongo ngalobi vraiment tozongisa yango na te nango yango ezalaki mpona bino bato bozoluka adresse ya mama Israël la joie boyebake ngai wa bino mama Israël la joie naza na baadresse mibale naza na bandal naza mpe na lemba naza mpe na lemba sikoyo mpona bato balingaka komona nga na bandal il faut komona nga na bandaka mosala na bandal mercredi de 18h à 6h ya jeudi nazongi lemba bo samedi pe na bandal na bandaka 18h à samedi ti na 6h à dimanche siko na lemba nde nazaka chaque jour na bandal naza wapi na bandal nazali na bandal bisengo bon arrêt o bakitelaka eza arrêt chibango okokita na arrêt chibango okoti na wenze ya baluba soko okoti na wenze ya baluba okotuna avenue Boma eza avenue eza face à face na avenue Timas po avenue Timas eyebani mingi eza place bourgmestre avandaka bourgmestre ya Selemba avenue eyebani makasi ezali avenue Timasi tozali face à face na avenue Boma na Timasi totala na boye eloko ekaboli Boma na Timasi ezali wenze ya baluba donc avenue Boma ekangami na avenue Kisangani ekangami na ba avenue ebele na kati wana na wenze ya baluba wana alors okoya na numéro 11 na numéro 11 wana ezali église eza église Jésus-Christ c'est la vie okoya na kati église naza na bureau nanga nakoyambo na kati ya bureau parce que kuna na église nazoyamba mutu nyonso basala nzambe surtout bana nzambe balinga kolanda nga na bandai siko awa na lemba ozala mwana nzambe te okoya parce que likambo ya chombo ezotala religion te likambo ya chombo eza likambo ya moto nyonso oyo abala na oyo abala te po te eza likambo kosoigne nzoto tomona bakimbangiste baza na hôpital ezala bakretien mpe bakenda na hôpital wana bamisilma basala bohôpital ezala biso mpe bakretien tokenda na bohôpital wana pourquoi parce que eza esika ya traitement esika bamédecin bazali bazosoigne likambo ya traitement etalaka religion te c'est Dieu qui guérit nzambe ka ye mutu abikisa alors lemba mpona yo mutu ozolukanga na lemba arrêt place akokitela arrêt ezali nayebi te na lingala nakobenga nini arrêt bis donc esika mutu akoki kokita soki mutuka etelemi ete baterminise kuna me bato mosusu bakontinuaka me ngai okokita wapi okokita na rond-point super donc ntango ozoya na lemba okokita na rond-point super ntango okiti na rond-point super opesi elongi wapi na route 15 parce que ntango oza na kati ya rond-point nyonso eza na badirection nango omona kuna prince omona kuna nini
avenue okomona kuna route okomona kuna na kati ya rond point kozoka sikoyo rond point super place yo kokita pesa elongi na yo na route Kianza tango yo kopesa elongi na route Kianza kotambola kutu te tuna kaka mbala moko bola kisanga couloir tekele bon soki balakiso couloir tekele okokota kaka na avenue Paka numéro 3 bis na kati ya couloir tekele avenue Paka ekangami kaka na route Kianza donc parce que ezali avenue ya liboso na kati ya couloir na tango yoza na route Kianza donc route Kianza yango yo avenue Paka yango bon na kati ya Paka wana ba numéro 3 bis eza ebele na kati ya Paka lokwa papa moko atombokela kanga na téléphone lo badresse bien papa ngaye yo naza na Paka comment expliquer bien oyebi Paka po bosa na Paka te za Paka lokola Paka oyebi soko za na couloir tekele oyebi couloir tekele mususu eza kota igota nzambe yo kokende kota igota nzambe te yo zala na couloir tekele oyo ya route Kianza siko tango za na couloir tekele wana okomona kutu bazotumba badendo bakwisi na tono soko bandi otuni kaka bango wapi pa mama Israël ajo couloir tekele eza place ko bunga te po ezesika batu baliaka batu bazomela okuta mutu aboyine kovana na kati ya ndako abimi na ye na couloir abambi kolia batu baliaka na couloir tekele bamelaka pe na couloir tekele eza place ko bunga te tango yo kotika na couloir avenue ya liboso avenue Paka numéro 3 bis avenue Paka numéro 3 bis oye okoti na kati obi na ye koluka mama Israël la joie bakoloba no babi papa somba fiche na yo eza combien 10 000 francs tango yo kosomba fiche no 10 000 francs bakoti so na kati ya bureau tango koti na bureau komona ngai okomona nga mama Israël la joie toko solo la biso mibale ko bamba te lokwa ba musu bazaka comme na réception na ye awa pochombo nanga eza muke koloba makamu na libanda te yaka koyebisa nga moko na kati bongo yo tango yo koyebisa bango libanda est-ce que bango baza mama Israël la joie te il faut kota na kati bozuko tana kota na kati ba osenga nga kombi oh me kota nanu na kati biso sikoto koyeba ndenge ni mutu aza na libanda koyeba ndenge nini yo nde tango kokota na kati ndoko poser ba question na yo nyonso oko expliquer problème na yo pa nanga na sisi koyoka yo nga na bandi ko poser ba question yo po poser nga ba question il faut to kuta na face à face mais yo mutu abandal mercredi na 18h samedi na 18h na soki na komi na bandal na kosala musala so na bandi 18h ti lobi na 6h parce que bana aveni boma bazaka na tongo sa pona mama na bango balala ate bana ba garçon aboma soki mama bango na lali te bango balala na bango baza wana pona koyamba bino nyonso ozoluka mama Israël jo kota na yo atoye 22h komona mama nazana pona bino ti na 6h du matin alors na 6h du matin musala abu Pierre nazongi mbangu na lemba na ye ko lala mwa muke pe na continuer musala. OK, vraiment naza sur boyoki maman a expliqué vraiment adresse clairement. Oh maman zalaka wapi lelo vraiment na sur boyoki yango vraiment attentivement boyoki adresse à maman nazongi si maloba epa yani kabo. Ok, merci beaucoup la Rose. Toujours na émission na Psuki Toko. Émission ba mibali na basi na bango, émission oila na maka o wapito bato. Bongo la 0h on a 12h do ba la mibali ba 4 rapongi sur ba moni maman Israël la joie moni anika wekabolos, ba moni la Rose. Maman Israël, il y a plusieurs personnes qui sont dépourvues d'essence au ba tamboli ko ba sexologue, ba kosami, ba zoye ba lissusté, ba sala nini pour na ba retrouver baité ba chombo na bango vraiment ba meli bimela mela pour tout ça on va publicité ba meli vraiment na habité na obo ya kotanga parce que biso a tout ça là toujours le ba vivre maman Israël la joie ba tona bazali sous na rondimate par rapport ya bino ba sexologue par rapport ya ba tradi sur na rolo bango bongo donc ba vome kutu ba kinata la mboka mpaya po ba kiniko se faire soigner parce que akepa kingandi na mboka mpaya lobi ko zapi ba to mboka mpaya kutu bazoya wana Kishasa oyebi bien meme
kotambola eza pe mabete kotambola pe pona traitement eza mabete to mona kape mutu msusu abandaki l'hôpital msusu akesukela wapi na mama yini akesukela wapi na kininga lema po azoluka lobiko bolembu nde mabe kolemba te oyo so tamboli menanu pe oya pananga te e pananga nanu yete yaka nanu pananga natala nanu état de santé na yo natala yo na examiner chombo natala na yeba il faut na yeba qu'est-ce qui se passe na kati ya chombo na yo parce que mutu aza na 70 ans to 80 ans na ko soigner ndenge moko na mwana de santé mutu azali na maladie ya tension na ko soigner ndenge moko na mutu aza normal te mutu azali na maladie ya diabète na ko soigner ndenge moko na mutu aza normal te mutu na mutu aza na traitement na ye bien aimé par rapport à âge na ye par rapport à état ya organisme na ye par rapport à poids ya nzoto pe par rapport ya nini ya âge alors tango nga na ko okokota na bureau nanga okomona ke na ko salelo musala kitoko na ko salelo musala kitoko lokwa mundele moko abinanga ah mama na tikala nanu komona musala lolenge ozo sala ngote mundela na lobi oza mwasi normalement nga ndenge tango nazalaka bien soki mwasi asiminga bofona telema mbala moko mais nazo comprendre te nazo sentir que tango ozo simbanga nazo sentir kati nanga kaka guérison guérison nazo ka pensa que maladie place ezalaka penza wana maladie pensa ezalaka nga lobi o eza makambo ya nzambe po ekotelema ndeni po oyepa nanga na esprit ya mabete oyepa nanga na idée ya mabete ate telemi ekoki kotelema na tango ya examen parce que na tango ya examen na pesa ka vibration na lo ningisa te po to bouger yango to yeba soki penza ezali ko respirer to ezali na bon moyo mais eloko na kumisaka nzambe ezata na mwana mobali moko azolanga ida mabete tata moko azolanga ida mabeke ote rien moko na moko ayaka koluka traitement na ye et puis nazo rappeler bino ke naza musali ya nzambe naza musali ya nzambe naza mwana musala na bino pona banzoto na bino pona mabala na bino eza pona intérêt ya nzambe intérêt na yo pe intérêt na nga eza pona intérêt na biso nyonso mais pona rapport sexuel mwasi na yo nde nga nazali kaka kosoigner yo mais nga na kosala na yo rapport sexuel jamais mukolo moko te ponga soki nga nasali na yo rapport sexuel eza lisumu musale kobeba parce que na kati ya médecin Saint-Esprit il faut azala na kati est-ce que ozoyoka et puis kala mingi te bomona nga na ba émission nde na bandoleka na kitamba na mutu na cha su maquillage te rose na episode na natika maquillage omoni pe ndenge na se maquillage belete mukie na lingi na tika nanga na boite na leg na se maquillage ka bon pona bimana kitoko na TV mais na tika kaka alors bien aimé na zebisa oke bien aimé musala oyo ya lobiko ezala lik boyeba ka lik na kati ya bi lik azalaka médecin boye biango lik azalaka docteur azali ko soigner batu lik ah bon oui lik oui lik azalaka docteur mais azali ko salela nzambe ozomona mutu na mutu abatelaka Saint-Esprit na kati ya nzoto ne po soko za na Saint-Esprit te mutu akobika te yango wana soko okei kokutana na munganga oyo aza na bademon akosoigner yo na akokotisa nde bademon e demon apesa lobiko te nzambe nde apesaka lobiko biso basali ya nzambe ya basi nde bomonaka boye na ya bamibali nzoto na biso ezaka temple ya Saint-Esprit soki Saint-Esprit avandi na kati ya nzoto na yo batu bakobikisama batu bakokangolama nga nakumisaka nzambe na batu nyonso na yamba na bureau na nga papa moko na l'air examen comment ndenge ezalaka oza koexamine chombo nga naza koexamine chombo me azoprie na ye donc nakumisi nzambe namona nanu te oh vraiment papa nzambe apambola azoprie ko nasali examen le na pesi cette séance ba massage na ye parce que fallait to fongola ba veine ndenge na remakaki que non il faut ko fongola ba veine moko eza bouché et to ko fongola ngo pendant une semaine pour que chaque fois ce qu'il y a massage na ye ce qui peut bambi massage abandi ko prier yozo maseme ya za ko sambe maboko ne likolo nzambe nanga
mais namonaki lobiko ya bikamwa bien aimé wana eza mpona koyebisa oke lobiko ya moto ezalaka nzambe ezalaka nzambe tika kosala baaventure tozobenga bino madresse mibale bandal na lemba na lemba toza na aveni paka numéro 3 bis na lemba super na bandal naza na aveni boma numéro 11 na wenze ya baluba aveni paka couloir tekele barbi esika wapi mama la joie azoyamba bana mibali na basi na bango o nyonso aza na ba complication o nyonso aza na ba problème o nyonso atambola gauche droite à lembi hein mero vraiment lokuta mabe biso moko toana ba témoignage na ye biso moko yango moni pe ezopesa biso lisusu makasi ya koloba ngo vraiment boye liboso na bino bana mibali bao nyonso baza na ba problème bao nyonso baza na ba complication na mabala lelo bao nyonso basi bakoma hôtel déjà gauche à droite bao nyonso basi bakoma déjà hôtel ba chauffeur ba bonne boya vraiment pas maman Israël la joie maman question mususu eza boye na nyonso lobi pona ba complication ba état ya chombo ya bana mibali maman nini osali pona bango po toyebi ozaka toujours na ba solution nini obongisi pona bango pona ba état ya chombo na bango chombo ebeba ki ekufa ki komaki déjà KO nini osali pona bango bon pona ba oyo bazali na état critique a chombo ndenge tozoba ke chombo lobat chombo na kati ya koma chombo wana ezali kosenga réanimation yaka na kati ya réanimation ya chombo pona bao ba comprendre makamna sansa mabe réanimation za rapport sexuel te po chombo de chezo sala te ko ba ko réanimango na rapport sexuel ne réanimation ya traitement bien aimé yaka na kati ya réanimation ya chombo wana ezali ko telema lisusu te ezali ko respirer lisusu te mai na makila esili na kati ya chombo yebi chombo etambolaka na mai na makila ata mutu azali ko vivre na mai na makila na kati ya nzoto soki mai na makila esili na nzoto ya mutu akufi eza na bachombo mususu mai na makila eza lisusu te na mupepe parce que chombo ezo vivre na oxygène mai na makila bon mupepe mai na makila soki eza kokota lisusu na chombo te elingi koloba te chombo wana ezali bouché eza bouché to pe chombo wana ba veni nango elembi pete to ekomi mikemi ekondi ou bien eliami c'est pourquoi ngana talaka nakoyeba chombo oyo misisa eliami nakoyeba ndenge nakokanalize nakoyeba ndenge nini nakosala pote misisa sika ebotama chombo oyo ezali bouché naza na démarrer ona kopesa yo et déboucher misisa wana ba misisa mususu ezali bouché na ba graisse bana mibali yo baliaka ba mateka balia biloko mafuta bangulu okomona misisa na ye ya chombo ekota mafuta ekomi ba graisse bon chombo ya mwana mobali oyo azali na diabète wana ezali bouché na ba rayon ya sucre kasi na mwana mobali oyo azali na tension hyper chombo na ye esi elembi pe ezali bouché na nini na mungwa alors ngai nde mutu nakoyeba soki natali te moyena yeba ezate bon mwana mobali oyo baboti esima ya mwana mwasi misisa na ye eblokaka à partir à moins de 27 ans akomi déjà na ba problème na chombo na ye mwana mobali oyo pe baboti ye mwana liboso ye pe chombo na ye misisa nango ekangamaka na moins de 27 ans pona nini parce qu'azali na des hormones azana les hormones masculins azape na les hormones féminines alors tant ba hormones ezo bunda chombo ezali kozwa difficulté et yango na mwana mobali abotami na sima mwana mwasi na abotami mwana liboso vraiment namona ka faute na bango te na makambo chombo mais mwana mobali abotami mwasi liboso mwasi sima top na ba fils unique maman na ngai bazana problème munene bien aimé
ebele okomona na koboteza te. En tout cas yango nazosenga oza mwana mobali obotami sima ya mwana mwasi, obotami na katikati ya basi, obotami mwana liboso kozanga te atako osi okoli yeba qu'il n'est pas trop tard. Basala au traitement wana te ngai mama na yo nakoswanye yo. Nakoswanye yo lobi lemba super ata na bandali. Lemba super avenue Paka numéro 3 bis. Na bandali nakoswanye yo na avenue Boma numéro 11 na Wenzea ya Baluba. Arrête Chiban. Donc voilà, toujours toujours une émission Kitoko avec la sexologue Maman Israël la joie Oyoapi, la ministre Akani Masolo tout. Donc adresse les amours encore à venir pas numéro 3 puis c'est juste la couleur qui est là à Lemba super sika puis centre Tonganzo tes amis sika Maman Israël la joie à Tritaka Balami Balina Basina bon toujours un espace na biso Kitoko espace Maman Israël la joie Maman Israël qu'est-ce que mususu ezali eza toujours par rapport à la thématique toujours le Beita Bachombo nasengi bolimbisi rosa chekate keso tuna kingo bongisi nini pona ba na bongisi libino vibration loningisa énergie konzo bopikiliki pulubukanda bopikiliki démarreur vibration général 12 général 24 chombo mokonzi masipo konzo nyonso wana ezali pona bino na bongisi pona bino bana mibali soki oye mutu na mutu azana dose na ye mutu na mutu azali na quantité ya kisi na ye mutu na mutu azali kozwa dose na ye na quantité ya kisi na ye par rapport ya état oyo azana ngo sikolo. Merci beaucoup Maman Israël, des choses comme ça vraiment faut pas s'en passer bana mibali. Donc vraiment la santé n'a pas de prix quand balobara ce que le bon négligé intimité non je pense pas que vous allez bien vous allez nous mbongo ko ça nous makamuto ko ça na vie mais ceux qui mobali na vraiment eza rokufa ko ça le côté basi ba rokima yo souci ata ba chaki o apesa ko grade na l'état ata oza commerçant mo botongi ba immeuble donc faut toujours oyeba ko se faire soigner et sexologue o asona bana mibali abonné di forme ça maman Israël la joie maman Israël la joie par rapport toujours avec état ba chombo la bana mibali belé oyo na wolo basali ba 5 ans 6 ans de mariage 7 ans de mariage oyo ba mesana toujours na système moko omona kutu basi na bango olemba yango toujours remarquer na kati ba couple bongo mona nde rosa otolo ba mona mwasi a préféré na peut-être camarade mobali a préféré na peut-être chauffeur peut-être travailleur parce que mobali na tikel rôle étiquette mobile azoko quand même pas qu'on arriver à des coups comme problème 3 problèmes ce qui moi ça bambi ko senga deuxième coup yango yo lembaka ngate yango lukakani na nzoto nanga yo lembaka mibali te yo za penza kaka ndumba o za penza kaka ndumba o lembaka te oyo kaka ngondenge ni ayo kaka ngondenge ma yo kangwe ndengi ezali elengeza na puissance moko boye ya sentiment moko boye moyen pour comprendre ezate papa nanga surtout moi si soki asa mesani na yo asa mesani na solo nzoto na yo asi alingi yo makasi oyebi eza na mibali mususu tango lingaki mwasi na yo mwasi no nano alingaki yo bien te tango siko boye kokoma ndako moko mwasi no akomi kolingo makasi basi bazaka bongo ba amour rebele za bongo siko tango mwasi akomi kolingo makasi nde tango yo pe chombo ezo sa malamu te eza pasi yango wana ba papa tozo senga na bino ke parce qu'il n'est pas trop tard kobongisa chombo ce n'est pas un péché koboya kobongisa chombo c'est un péché pourquoi parce que ozali ko satisfaire mwasi na yo te nzamba kelela ki mwasi wana pour o satisfaire ye parce que ceux qui ont sali mwasi noté o simbi mwasi na yote nani akosimba ye bon o silisi mwasi na yo posa te nani akosilisa oposa ngana senga na batu mwindu bokoma na babitida bamindele te oyo bafutaka batu mwindu mbongo pote basalela basi na bango rapport sexuel kosala eloko wana ta moko te na vie na yo mokolo kosala eloko ndenge wana obenga mutu moko yakana no saelanga mwasi nanga rapport sexuel yeba déjà que infidélité ya mwasi na yo euti pa na yo moko et puis ezali sumu munene tina miso nzambe moninga zaki na posa kosala ekobote yo kende kolukele mobali en tout cas ça passe yo moko salaka mwasi na yo rapport sexuel parce que c'est très important
C'est très important. Maman, il y a un problème par rapport à l'état actuel. Il y a une érection normal, 4 5e mois il faut avoir une érection mais constant là ils allaient vraiment donc on a une érection difficile, érection rare, devant tout le monde on a l'aime sur moi ça c'est déshabillé mais érection exact sentiment que il y a pas biloko batwazo mais là ils a stimulant batwazo mais là ou soit je sais pas cause ani million de section oyebi chombo ezelo ko munene ngana kopesa bino kaka lisolo ya David tango amonaki moi sa camarade nazo sokola chombo saki nini Moseki chombo soke moni nzoto il faut telema normalement mais tango yango eza ko telema te likambo ezali c'est que likambo ezali soke zo telema ndengo na te likambo ezali yaka okoya mbangu to benga na lubango na makanisi wapi chombo ezeloko mususu eza na misu nango eza na matoi nango chombo ezeloko mususu chombo ezeloko mususu ezeloko moko lingaka provocation te soki monika ka provocation faut tomboka yango eza caché méchant bien aimé oyebi chombo ndenge nzambe akela yango soko za ko remarquer que eza kotele mabongo te yeba te chombo eza na nzala to eza na maladie parce que eza na batu mingi bayebi ndenge baliesa ka chombo te batu ebele bayebi ndenge ya koliesa chombo te mingi bakendaki kosomba ba stimulant na ba pharmacie ba meli abandaki na moko akomi na mibale kokoma na misato akomi na 4 moko amelaka penza 4 cardiaque arrêt cardiaque akufi pona nini potango abandaki na moko asutuka bwe moko nezo simba sisa ke na 2 ezo simba sisa ke na 3 akoma na 4 bwe arrêt cardiaque na chombo na ye en tout cas bien aimé oyebi ko vivifier chombo na kati ya mboka na biso eza na mboka moko te na minute nde toloba ebi makambo yonde muto ebi makambo na kati ya mboka Kongo pe yonde muto kokende ko soigner batu ya libanda ko pekisa batu ba stimula pe ko mema batu na ba vivifia pe batu baye bandeli nini ya kobokola chombo tozo singa na yo soki tongo etani yaka ko lakisanga mama no eta ya chombo na yo parce que eta ya chombo no ko ndoko lakisango nani ngana za mamu nzamba tindi nzamba kelanga pona bino pona bongisaka bino banzoto na bino soki ezwi likambo na tango ya problème a chombo impuissance sexuelle, éjaculation précoce, maladie ya biabia, panne sèche, érection rare ndenge ya niki kabwa lobi, chombo eza na ba érection lisusu te. Ato moni mwasino bolumbu eza kotelema te. Chombo ekomi na ba panne sèche. Panne sèche eza nini? Oza likolo mwasino yango elembi na kati. Chombo ekomi na éjaculation précoce, oumeli te yo wana. Chombo ekomi faible, un coup, deuxième coup difficile. Ba érection rare, l'érection tombe, érection difficile. Biloko mbenge wana nyonso na kati mboka na biso il faut esila parce que moi na Congo yende mobali. Mobali ya Congo oui ça c'est un mobali. Aza congolais na mboka oyo ba vivifia ezali. Ba vivifia chombo ezali. Wapi? Na Lemba super. Avenue Paka numéro 3 bis. Wapi lisusu? Na Bandal Bisengo avenue Boma numéro 11 na wenze ya Baluba. Vraiment na mboko tozangi ba vivifia chombo te. Na pekisi bino banzete pona ko soigner nango ba maladie mususu te. Mais chombo ezo simba nango kaka na ba vivifia bien aimé. Oumeli mingi kati na nzete, oumeli mingi kati na stimulant, oumeli mingi kati na ba pratique ndenge na ndenge esimbi te. Ba peso ba forme ya ba pomade kuna e condition chombo. Ba peso ba forme bien aimé. Chombo ba vivifia kayango. Et puis pomade oyo mobali akoyeko kolisa nango chombo. Il faut ça la pomade vimbi sana kolisa. Vimbi sana kolisa ezali pomade moko vivifié. Ezana ba vivifia na kati ya kokolisa na kovimbisa. Mais yo okomi kokende kozwa ba Vicks, okomi kokende kozwa biloko ya ndenge na ndenge. Bien aimé nazo kamwa eloko ezo kamsanga na ndenge moko ezo lekilanga. Okomona ke Vicks basala ngo pote soki muto avimba ki quelque part ba fine boye ekonda. Bango bakamati baniko bana oyebi ke ba chombo ezo konda na façon moko
bachombo ezokonda na forme moko ozo comprendre te bien meme wana pe nazo profiter mpona koyebisa moto oza na hémorroïde oza na hémorroïde interne oza na hémorroïde externe osumbaka bamakila mosopo ebimaka yo oza kosala bagaz pour butu nyonso libumu bourdonnement oza na manque d'appétit okoka so kolia te eloko te yo wana obandi kokonda nani énergie eza lisusu te na nzoto okomi na déséquilibre mipepe koti ebele na nzoto okomi na déséquilibre likolo hémorroïde yo pe yaka po hémorroïde wana pe eza na makambo nango ezosala na bachombo ya banzoto ya bamibali yo pe moto ozozwa zemi te ozotya mwasi no zemi te mwasi awumeli mingi na mbetu na yo aza kolala na mbetu mikolo nyonso me zemi ezali ozotya zemi te yo pe yaka na lombango yo pe kozanga te tobosani te makambo ya chombo apa makambo ya chombo eloko mosusu tozomona makasi na kati ya mboka oyo eza likambo ya mafuta bien aimé mafuta pe bato ebele baloposo ebebi moyen te baloposo ya bato ebebi na ndenge moko ya makasi parce que bamafuta eza te bamafuta ezomona lisusu te bamafuta nyonso ebandi kobebisa bato tozo comprendre te na bana mike batampon yango wana tosengi pe na bino bato boza na baprobleme ya baloposo bino pe boya na lombango kovivifie baloposo na bino bapapa boya kosombela basi na bino mafuta kopakola na savon na anti-tache na vitamine vraiment c'est très important bamasque pe ya elongi bamasque bino bato boza kosalela biloko ya pamba ya ndenge na ndenge biloko ya pamba namonaki na internet ntango na chebo yango esenga litutu bandeko tika nanu makambo kolandaka biloko bato azoluka bavi na bango azoluka bavi na ye alobi te ntango nakozwa litungulu nakokosa bato nakosala boye ntango nakozwa tomati azoluka bavi na ye mpo yuti bafuta ye bosiko yo ntango kolanda bongo obandi kosalela biloko yango ezosimba te pe mingi tosengi na bino bosabone na chaîne La Joie TV na kati ya YouTube soko koti na kati ya YouTube koma kaka La Joie TV ou bien oke na micro wana obengi La Joie TV okomona photo nanga okomona ba émission nyonso ya chombo na ba pratique nyonso tu ba position nyonso okomona ngo na kati ya émission na kati ya YouTube La Joie TV La Joie TV tango yoko kendo koma Mama Israël TV chaîne nanga Mama Israël La Joie TV ba espoka ngango wana natika na ngango na saela kango lisusu te ba espoka ngango bo chaîne nanga o ezali ko fonctionner na YouTube sikoyo eza La Joie TV. Voilà toujours koba Mama Israël La Joie assez la bino chaîne qui toko La Joie TV sur YouTube et puis tout ça anaki na chaîne moyebi toujours les cas donc voilà toujours koba toujours na sexologue Mama Israël La Joie pour le moment sexologue oyazo sala vraiment musala pour le moment côté depuis la nuit des temps sexologue a sala musala avec dignité on sala musala na bosolo azala te pas liya ba mon la bino azala te pas désorienté à cause bino Mama Israël vraiment azala na pour la retraiter vraiment moi la mobali qui mambango sala vraiment zala violent yaka na venu parc numéro 3 bis juste en couloir tekile wala na lemba super et puis Mama Israël a zappé dans centre mususu na église na ye oyezomi na venu boma numéro 11 juste na bandalunga wana référence eza wenza baluba donc numéro pesa na affiché sous les bas de vos écrans bobenga vraiment vous avez un problème songolo pakala Mama Israël a un problème où il est que la réalité maladie nyonso vraiment où ezaka na nzoto ya mutu Mama Israël La Joie a kitara yango toujours ko ba émission na biso la rose na ebité so poser la question ouais na za question te mais na zo sala car juste appel na ba o nyonso ba lemba déjà na ba o nyonso ba koma fatigué ba o nyonso so beteli bango di solo na lembi donc voilà boya eza opportunité moko mama apesi et puis ngako sayo te ke yenda zaka robot mutu moko aza robot na makambo chombo na kati ya mukili oyo azate mais mutu oyo aswanya ka chombo te ni yenda za mobali te parce que azo soigner ngo tabando ko songa za na problème te tikala yo bako sote mutu aza nzete te
chombo ekutanaka toujours na baproblème yango wana toza koloba ya boya vraiment ebele na veni paka numéro 3 bis juste na couloir tekele na lemba super esika wapi guérison eza nakoloba ndeni donc eza automatique donc awa soko ye obima vraiment ndenge oyaki te parce que mama za mama o nzamba tindela bino bana mibali na basi na bino et surtout nazo ça appelle pe na ba finyo so balingi bataille taille vraiment acoustique wana oh mbanda bakoma kote na ngaboye moi mobali na ngalingi kaka bataille minene mama zo pesa ngo so ye vraiment ba se na bino ezali biloko na bino ezali et comme vraiment besoin ngo vraiment taille ata yo mwana mobali ozotala biso soko lingi vraiment mwasi na yo olandalanda te mwasi no za nzoto mama Israël ba numéro eza wana bobenga yanika boye na sur maman Israël question mon sujet ça ba biso so to 5 minutes non tozana ouais maman Israël a joie ndeko ça 1h30 1h et ici quoi maman Israël toujours le bêta état actuel ya ba chombo mais après ba chombo mususu déborda to le bêta te ba chombo o za état mécanisme mais après ba chombo mususu déborder mususu basi ba kimara parce que état ya chombo na eleki bolongo est-ce que ba kawana maman Israël a joie est-ce réduire à paix chombo zonga na état normal donc ba 20 cm parce qu'il y en a plein oyo pe ba déborda les monsieur ça naturellement monsieur pe ça les ba biloko tout ça là basi pe monsieur balinga là on peut bon oti tout monde appelle mi ba nigérien pe za mi bonde to ba ni pe basi monsieur on baba tout on va beaucoup mingi tout ça là pour le bakawana parce que to beta état chombo vous avez ba chombo vous avez bien tes appelle ba chombo monsieur eza la ngomé déborda taille lokola 25 cm bataille lokola ba 27 cm mususu ekoma 30 bachombo ndenge wana soko za na chombo ndenge wana za mwana mobali ke chombo eleki ndelo mwasi nyonso azopakata mbangu mwasi nyonso azopakata mbangu wana conseil na kopesa yo obandolia kaka obandomela tangawisi ozolia tangawisi ozolia pilipili na yo ozolia pilipili parce que pilipili ekondisaka chombo tangawisi ekondisaka chombo whisky ekondisaka chombo nani agene lotoko ekondisaka chombo eza na bamasanga ebele bato bamela ekondisaka nango chombo alors mutu ya ndenge wana na biloko ngai natangi omeka moko meso osepeli oya na ndenge ya malamu oluki komona nga numéro nanga ezali 089 94 42 825 me ngai mingi naza nde mpona kobokola chombo ekola eya monene molai soki ezali na taille normale te lokola nakutanaki mpe na chef coutumier moko ye chombo na ye ezali na débordement presque 24 cm mais aza 5e femme bon basi nyonso bakobandi déjà basi donc zu eza te na moninga donc soki mobali akoteli yo kuna moyoka moninga bi ozwi oyoka ngo lelo donc bakoma kokosana ka nga nake matanga biso toza na matanga na tour na ye soki tourne ekoki abimisi problème parce que aza na 5 femmes oyo lelo akolala awa so alali a 2 jours awa alali 2 jours awa alali kabola na ye sikoyo 5e bureau ntango azaka libanda akosani kokoka chombo akota na kati boye ye pa komi makambo ka ndenge moko na baninga oyo akutaki en tout cas chombo wana tobundanaki nango mais atambolaki mingi bakata e banjolo. Je pense que cela a fait énormément plaisir à Amazon Nourrit et fierté de l'armée congolaise. Vous avez ebele oyo bolinganga ya nika bokabolos bolinga maman Israël la joie bolinga la rose bolinga espace na bino maman Israël la joie. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On a invité maman Israël la joie, la rose d'abord. Mot de la fin ou soit question je pense peut-être Yasuka au retour na maman Israël soit ezana elo mo loba moto chité na maman. Bon napesi kaka merci na bana mibali oyo ba pesa maman Israël confiance parce que bwana vraiment habitude quoi et puis aso na zama problème mère koto yo mère ndako ma vraiment base alors bon continuer toujours bon continuer comme ça confiance wana parce que bino mo bozo mona ba résultat eza vraiment positif quand de baluba vraiment ba numéro eza na bo moi ba respect ba garçon mususu
émission lokola oyo eza émission ntango ozobenga ozoloba eta na yo ozo kotuna conseil oza kopose baquestion mais mosusu nazali wana mbetu na mwasi nanga nana verset te wana eza bien te biloko ya ndenge wana eza propre te oyo ezali makambo tozosunga bato tozosala réparation tozobongisa tozosoigne eza bablague te lokola mosusu abengi nga chance émission ezalaki en direct chance nalobi alo ngai yeyo azoba mpe na ndenge mpenza ya kombo nango azoloba ngo ndenge eza na lingala mpe ngai yo nazosala point ale na verse nanu te ti sikoyo kabi nzambe likambo nini nzambe ngambo nini nganami sikoyo soki ezalaki na télévision nzambe vraiment tozala na respect naza mama na bino nzambe atindela bino mama po lelo soko opesi mama respecte nzambe akosepela te nzambe akotuna yo po nzambe atindeli bino mama Israël la joie po tabongisaka bino banzoto na bino eza mpona babétise te eza nde mpona traitement bien aimé c'est très important. Ok. Voilà, maman Israël, ils ont un message qui m'ont fait ça non parce que tu as fait la souka. Message qui m'ont fait ça bon le balala. Yambo bolala mwana mobali nyonso to sengi na oyo molandi na émission oyo vraiment sepelisa mwasi na yo yambo bolala sepelisa mwasi na yo place yo zali malamu banda na caresse ta mosusu mwasi nda banda ka yo yekaka banda ka yo pe lelo banda mwasi na yo yo moko ebinde caresse ezalaka lia mwasi na yo mbanga simba mwasi na nzoto mobimba lakisa mwasi na yo bolingo lakisa mwasi na yo ke ya solo oza mwana ya mama Israël la joie parce que mwana mama Israël la joie équipe pour la kate nazobondela pona bino nyonso bisika nyonso bozwami nguya na nzambe batela bino na pamboli mai no ya komela na pamboli mai no ya kosokola esimba na pouvoir makasi ya bénédiction ya nzambe pe protection ya nzambe tangu nyonso kosokola tangu nyonso kolala okomela mai nzamba kanisa libondeli nanga likolo na yo banguna no nyonso bazobundisa yo balingo kembe liboso te bakweya nzamba kotso na connexion moko divine ya bonheur ya sécurité ya protection connexion moko ya bien ya biloko nyonso malamu ya nzambe likolo bomo na yo pote libala na yo ekende liboso nzambe apambola na mbongo parce que libala etambolaka pe na mbongo parce que okoliesa mwasi okotangisa bana na yo klasi biloko andako yo moko kolata mwasi pe kolata makambo ezebele na famille mwasi na famille mobile yango na kosenga na nzambe apambola na mbongo ebele ya nzambe mbongo ko utepai na nzambe yo ye moko pona bino na couple na bino au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nzamba pambola.